point où yazo c'est là eko simbati okoyo katata scène moko wa biso ke salama c'est que loko esalama kaka wa peso maki epasuka vraiment eloko moko ya passe pour maki ane epasuka pesa kisita azana besoin client nzamba nzambama yo salaka bien to singi na nzambe pesa ye clientèle bien ye moko na osenga mais tena ngoni nazala na esprit oyo nga moko na yebake esprit oyo nasala na tali siko nge na journée na yo na tali abijadi na sala abijadi na biki yo vivre na mingi za la ragélie na luki parmi ya ba esprit témoin na semaine 500 000 francs à part ba condition biloko ba sengaki mama na tali na kana ya zane lokote ye moko na oteka izo simbate abiki papa na mona ki yo mutanda traité yo juma bobengela nga juma bake bayo benganga na kenda kuna na butu mwana wana agangelaka bato nyonso ntango amoni nga kimia po abike esprit ya azalaki nango na yanga oyo angeleki po tonga so obenga na likambo ndeti ya ilimu na yaka na opete te funa mibongama po oyo ozoya na mwana msusu na obeta ngo dada bato mingi bayebi ilimu te mingi baza bachrétien bapaye eza lokola il me a connaissance spiritualité on peut parce que impact social nzani nzambe eza social nzambe ozwango bien ke na nga bon ezaka ka sini pour makila na etanga ela saketo za eza lokwa impact moko to sinena nzambe o comprendre eza impact nzambe po soki yo ndenge to yoka na ba kalande na bano yoka ningi ba ezalaka soki yo mwasi na mbali bokatani ni sini moyo kote bolana na ya mwasi ko to signer impact to nzambe to signer impact pa na yo limbisa biso to kozongela susu loko wana ti mais wana na islam eza bon sko pa ba eza banda yesu kufa ne kurusi makila yesu sko somba makambo nyonso wana pa ba chrétien te wana olingo ko tanga sko de bazana izo singo loko moko zela de yesu asalaki nini yesu babomaki ye ne kulusu makila ne etangaki mpona kosomba basacrifice wana mpo kanda ya nzambe zela na biso kapesa suka bolufelo ezala te lifelo ezali bosiko bakate bakota te bachrétien bakota bamusulman bakota nga kuna yebi jésus akufa te jésus akufa te oui ke akufa maseke babete mpe basete te mpo na nga na boye ke ekota deba na bapasteur nazodoba mpo na pasteur eleka siko ndeni yesu akufa te eleka ndama monene topesaka émission. Chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez reçu la vidéo de cette émission. Mais voici Gloire Mix dans l'émission. Il y a spirituel auto yambaka batu nanzambe to yambaka batu oyo bazo biki sabatu na babokono batu bazo aider biso to ba vie spirituelle batu bazo aider biso to longa na ba problème o iza ba tali spiritualité, je peux dire vraiment les lots to salé nos recherches. Il y a maître Juma tozane lelo awa na chaîne Jeannette Kinam TV na makambo o etali spiritualité ayebi yango vraiment à profondeur tozana ba témoignage na ye alors betela biso masolo ya makambo etali ya ba chômage makambo etali ba maladie ba mbasu ba makambo etali ebele donc to kotanga te pote moko ayebi nini oya sali sala msusu ngana ayebi msusu ngana ayebi te vraiment na lombango to kosolola na ye atali sa biso nini oya memeli biso na mpoko lelo na chaîne Jeannette Kinam TV. Maître Juma Mbote. Vraiment natikeli au micro malobo mboka wayo peut yanga ya kati za Maître Juma oko se présenter nanu ba imboka ba eboza nani avant to kota na masolo naza maître spirituel Maître Juma Bijidor bato ba yebi ngai na sala makambo ya malamu eza teke na banzela moko boye ya mabe sala kango na nzela moko ya nzambe akeli kaka likolo na se vraiment bato bazolanda oyo balingi bayeba osalaka makambo ya malamu kosala makambo ya malamu wana toyei toyeba otekaka mapa ya malamu otekaka safu to osalaka nini wana ya malamu ngai naza maître spirituel na traitaka bamaladi oyo ezaki invisible oyo emonanaka te eza na baesprit oyo ezaki ya diable mpe na baoyo emonanaka neti mbasu maladi ya ndeke maladi ezaki oyo ezaki kotaka mingi kibondoki nde nazalaka dire makasi en plus eza na makambo mosusu nasalaka oyo ezaki tokozala mwasi alingi mobali ne mingi ya mobali akomi onyokola ye mobali alingi mwasi ne mingi adepasaki bala kasi mwasi akomi onyokola ye nalukaka kini ekota na esika wana sunga biso opesa message na boye bayimboka balanda maître tozwi batémoignage no na bato ebele
bato bele bazoluka yo mpona baproblème ya mpe bazozwa basolution na makambo na bango yambo mingi bazolanda obali bakozala na pose ya koyeba pouvoir wana ozosalela ezali pouvoir ya bonzambe mpe pouvoir ya molili ava bapesa confiance te pouvoir wana osalela eza ya kibonzambe ezali ya molili te po nzambe ndi mutakeli nyonso ezali na eloko moko te motu na mokili aye kokela yango asali to nini eza kaka nzambe pouvoir naza nango eza lokola ya bajournée bato ebele bayokaka yango kasi baza nango te eza ya 7 jours de la semaine pouvoir wana eza ke nzambe nde alingaka motu oyo ye aza na besoin ya kopesa yango eza lokola don moko boye kasi po don wana eya kovivre epa nanga seke napasaki na carême badifficulté moko nasalaki bata sacrifice po eya nde sikoyo epa na ngai eza te ke pouvoir oyo eza ke ya koko moko atikaki nini moko atikaki te kasi selon na ndenge ezalaka na doigt ou bien na prière ndenge esingaka fo tosala likambo esingaka mwa likasa mwa parfum wana nazwaki yango na idole ya moto azalaki nakoloba nini azalaki nganga kasi ye abandaki kosala bamakasa abandaki kolakisa ngango ntango wana nazalaki nano mwana pembeni na ye ntango nga naye koyeba makasa nde yango nde nayaki komona ke nzela na ye eza ya mabe oyo nga naza nango nde eza ya nzambe yango nayaki koyende mopani donc ntango yo koyeba makasa yo komi kaka kosalela nde makasa ne milimo baspiritualité eza différent na yo na maître wana oyo ozwaki ide lelo tingi toyeba oza na kati ya islam bien oza kaka na kati ya makasa religion na ngai eza islam kasi oyo naosala eza na kati ya islam te po islam eza sala mpe kobanga nzambe mage wi na banga nzambe kasi eza na biloko oyo naosala eza ke natangaki yango libanda ya dini mage na dini eza na ouverture mpona balobi na coran eza mama ya coran nayebi ke na coran wana fati ezali fati eza na 7 moloko bien 7 roho oyo batamboli na semaine bazali na fata nga siko naza na idole eza ke nayebi ke na jini oyo landi nde atambolaka esprit oyo landi atambolaka mardi atambolaka seke naye kokota siko pouvoir ya wana ntango naye kokota yango nde yango naye kozala siko mopanzi yanga juma vraiment na mopanzi na yo juma lelo tozomona bato ya ndenge na ndenge bazoya koluka balobiko na bamaladi oyo bazobwakela bango mosusu bazoya koluka na makambo ya bachance na misala vraiment ya solo kopesa chance na mosala ezalaka oui ezali lelekaka ndenge nini ekoki kosala mpo nzambe mpa kokosepelaka motu wana azalaka na bongo mais koma yo sikoyo okoki kolongola posa ya nzambe opesa motu mosala na makasi malgré makambo ngo wana wasala eza na dini te kasi na islam babi eloko nyonso ekomelaka moto babengaka yango neti sababu eza cause okomprendre seke nzambe ata ndoki mpo tolobaka na esprit na biso nde tozalaka tolobaka ke moto so akufi totatolaka ke nzambe moto azwi yango siko seke ndoki azalaka te seke ndoki azali eka lokola cause moko boye nzambe atia ye ntango akoluka zo esprit atie lokola nzela na yango ntango ozosala mosala ekozala na bakali mosusu ya po toza na mokili na moto azali na motema na ye aya mosusu esika osalaka moto mosusu asepelaka akotisi yango nzela ya molili mpona bakoma osepela nyonso te baproblème ekomi koya siko ntango ye okoya mpa na nga naza na esprit oyo ezaki ekobunda likolo na ye ata facete arriva pe otie esprit wana babeti esprit na yo te rien soki eza na motu ekosimba te kasi soki na mosala oyo bandaki kosala otengamaki nzambe deja asepelaki na makambo na yo te seke ye nde moto akitila na likolo na yo ye nde andimaka losambo ya motu ntango sikoyo nga nasengi epa na yo ye da atiaki kanda seke ekosimba te ozwaka mpe badéclaration ke maître eloko osalinga bo esimbaki te eyaka mpe oui eyaka kasi na eyaka vraiment trop te soki eye eza mingi mpona makambo oyo etali ndenge outi koexplike biso wana soki eseke motu wana nde atambolaki mabe nde makambo nde mpe esimbi te eza na de sorte ya problème ya motu problème mosusu eyaka na motu nzambe nde atante ye na faso abandaki kotamba abiso anakopesa ye mbongo abandaki kopesa ye ye asalelaki yango mabe apres nzambe ataliki mpona apesa ye na punition to mpona apesa ye eloko moko boye po efuta ye abomi nano esika wana
moye atanga na yo kosenga koko ye moko ndakeli biso atila na wana tikanda wana atana singili bana osinga bolimbi sepa na ye na mawana ya azali nzambe ya pardonaka alimbisi biso nde ya fongoleli yo makambo ngana za na facilité ona kosengela na oyo yo eza différent ngana kosinga ngona avec na yebi ki ntango na osinga bolimbi na za na sincère na za na makambo eza ki na kokotisa pona nga po nzambe po ngana yebi nzambe alimbisa po makambo ne fonga kasi oyo eza lokwa ke mutu ya mokili asali na pouvoir ngana za nango fo simbaka menga nazo douter muke na ndenge ozoloba pouvoir na yo utaka pa nzambe po nazoyeba na ba pouvoir oyo ya nzambe na mona te mwana nzambe azosala multiplication ya mbongo zwa likasa nika bwe mbongo bimi babiloko moya bonto komo mona na nzambe wana eza bolimbi na osenga na bolimbi c'est pas nzambe po moto oyo asali soko tali bato basalaka ba multiplication tala bango nyonso tuna bato bakenda osasa na ba multiplication pa bato wana babebisaka bikila vraiment babebisaka bikila bapesaka bikilo ya pasi bapesa bango bikila pasi oyoka te bapesa bakiyana bango pasi oyoka oye lelo apesa eloko moko boye oyo eza kuta ata kisi te po epesaka ekatiaka pasi epesaka mètre ekatiaka pasi eke boye epasuki vraiment ntango yo koya azwi nyonso raison apesa osuma molangi moko boye epasuki soki multiplication existaka yo yaka pa na ngai nasala yo multiplication ya 10 000 ekoma $100 kasi nga na oviva na nga na ndako ya manzana nakoka misunga te saki existaka te plupart baoyo nyonso bakenda kosala multiplication nayebi te moto akobima na kotuna eske osalaki yango to ngai na tokutana ne tosala eloko oyo tokoyebaki asalaki multiplication ya mbongo ebimaki selon yo multiplication tant biloko yango mpe bima po tomona mpe yango mpe bimite ezalaka sacrifice bien esengaka makila to nini ya multiplication mpe ya solo eza multiplication vraiment ya solo existaka te soki ekoki existe nayebi te na bandenge mosusu na bandenge mosusu toyoka mpe bamasolo ba porte-monnaie magie porte-monnaie magie existaka okomprendre kasi soki okepa moto oyo azali kaka moto ya bikeko akosaka bikeko ebele esima nango te ayeli oka atieli yo mo eloko moko ntango yoki na porte-monnaie yango eziki eza ngo mpe kisi te eza kaka matiere batie mpo ekoma bongo existaka te moto atretaka na moto na bobangi nzambe po eloko ne ndimama po nzambe okomba nzambe alinga yo soki ntango nzambe alingi yo tozokosa nao bandeko bato oyo bazoya po bato mingi basalaka kope wana bazalaka kaka mingi aza na point oyo azozela yo ekosimba te okoyoka te ata seni moko ya biso esalama seke eloko esalama kaka bapesa omaki epasuka vraiment eloko moko ya pasi po maki ane epasuka apesa kisi te soki na makambo wana eza ya bango mana explike bango bamakambo wana eza te po eya okotisa mwa barankini moko ezalaka kisi te ezalaka ke basali eloko na bango bapesi nde yango esali likambo kaka ntango moto aza na bobangi nzambe jamai akokende na babar akende kosala bamultiplication na bar po nzambe nani alingaka na obari te yo soki ozosingaka napesa moto gezo po nzambe moto andimaka adwa utu. Vraiment, il s'appelle Maître Djouma, aye a pour la vérité, polele, ya spiritualité, azana pour na aider bino na ba problème au Italie, makam na bino e bele vraiment Maître ningi na avant na kota na muzindo ya likam na biso ningi na yeba différence nini eza entre bato ba sala la est-ce que na toilette fait spiritualité vanda na toilette pour tout le monde a fait bamsusu sala wiki na toilette ezali spiritualité na toilette ezali expliquez monsieur ko spiritualité ko eza na toilette ezali l'esprit plupart ya bien te esprit oyo ebangaka nzambe ezalaka bisika ya mabe te okomprendre na fulu esprit ezali na toilette esprit ezali na bakwa ya mire esprit ezali na mabulu ya mbulungu esprit ezali ezala na bawenze l'esprit ezali l'esprit oyo sikoyo ya toilette baza baesprit moko boye biso tomona ndeti mpo na nga na kokomi bombama nyonso te mpo nasala eloko moko nasalaki na kala na wanga nango te esprit ya toilette ezalaki kala na ndosango ntango nazalaki na koko ntango naolanda makasa bana ekosalela yango mpe nayebaki ke esprit oso nabeleli na kuna ekosala boye kasi soki nalandeli esprit yana mingi ezalaki komwa nzambe te na kati okomprendre plupart na koloba bakombo moko boye oyo eza na bakri oyo bapesa bakri oyo ezalaki ya kopesa wana ezalaki kaka kokumisa nde eloko yango eza esprit eza kaka esprit moko boye ezaki na adorant fale yango kote ebangaka nga na seri wana nga na obanga ye
mona butu moko boye ya kangami ka ngana ke utamulesika mo boye oyo ezaki nga fa na pese kutupu na pese condition sala boye po ngande fa banga nga po ngana za mo ya ko mo diriger wana tango nazalaki nona boye bité na bo mwana po na za mutu fona ezala basana berère ko na corriger vous comprenez na wese esprit zali esprit wa wese plupart ezaka ka toujours ya mabe po tango nazalaki na esprit ya wese ezala ba esprit ya wese muso ezalaki soki na komi na tamoko na ozana sika mo makile ebimanga makila na na ko na toilette po arti ya yiwa na sepela ka lelo onga nazana ngo nazala kaka soki na fuka mina nzela ya nzambe na lobi na nzambe yo pesa ba esprit onga nazana oyo pesa kinga ido ona kanga kaka mpona yo pesa bango makasi na tawa na nga mona wa remarque ke eloko esprit nazana ngo akomi dana pouvoir vous comprenez maître Juma batu bato la no balimba eba ndeti makambo nini oyo soki baluki oyo bakoki kozwa solution na lombango makambo oyo osungaka opetaka edaka na nini eza veme ebele ntango ata 5 6 ça ne dérange pas mpona babone bayeba naza na edaka moto aza na lobaki yango déjà moto aza na problème ya mwasi na ye na mobali na ye to moto problème ya couple ya foyer nalinga ndete siko ba couple ezaki toza na bana meke oye ozosenga kokanga mwana basima nango bandosaka na vie ya mwana bato nalinga couple yana te ya mibale na salaka oyo oza na mosala te ozoluka mosala bi oza na ba dossier okotisaka ba dossier endimamaka te po nga nasalaka te doa tosalaki tosila 1 mois 3 mois te nga nasalaka doa nanga ndenge toyi tosonelo na biso papa nga ayekeko ezalaka te nganga azalaka te yo pesa nga nasala likambo nanga bien sûr tosinye pape na eloko oyo nga na koyebi biso sombosomba na kosinti pape soki esimbi te nazongisila kasi na kosala nga moko mpo nazalaka na ekeko te nazalaka na eloko moko te oyo ekosalaki ndenge batrafiki ya bato mosusu bazalaka batie bikeko baobimisa banini nyonso wana solande nango lokuta apelisaka moto na liboko atie nini matière moko boye kasi oke na guérison boye eza te okomprendre lelo tokoma omona mpe baeffet moko mwana msu na ndako azalaki bien makomi liboso ya paster akomi koganga akomi koloba akomi kobimisa mongongo ya nyama boyeboye mona paster akalme estce milimo wana ezalaka vraimen ya bango bapaster bien bana vraimen bazala milimo mabe milimo mabe eza na biloko wana eza na deux races mosusu eza bapaster bango moko nde basalaka okomprendre eza na paster moko alobiki nga fona azala na baclient ebele baclient ebele tokosala nini nasengi nzambe na mawa na yo aza na besoin baclient ebele mage babungisaka nao bato po wana eza sikoyo neti mosala oyo nga na kofutela ndako na koliesa mwana na kofutela classe kompa na kofuta courant na mai ezobomba ngai sikoyo ntango ya ye aza na besoin client nzambe aza nzambe ya mawa yo salaka bien tosengi na nzambe pesa ye clientèle bien ye moko na kosenga maître namoni nazala na esprit oyo nga moko nayebake esprit oyo nasalaka natali sikoyo na journée na yo natali abijadi nasala bijadi nayebiki yo vivre na yo mingi ezalaka génie naluki parmi ya baesprit oyo etamoi na semaine wana napesi yo ntango napesi yo wana bokoma soda bien soki yo bandozala neti nga boye te obandozala barasi oyo bandoyebaki ye azali wana yo mona bete osala basini nana liboso yo koyebaki aye aza vraiment bosololi na ye esprit wana okomprendre demo wana bien esprit demo bien ange wana bien aza esprit nyonso na mokili eza demo te okomprendre Jésus atambola na esprit de saint sur l'esprit de saint ezalaki demo kasi ya mwana kasi esprit nga mpe na obelezaka yande mpo na otanga na kaka koma nzambe na otanga kombo ya mutu mosusu to koko na nga moko akufaka ya Antoine soki na te kayona binzambe atinda ba ange seke ange lumutako ya yango na esprit eza biso moi sikoyo eloko ebomaka nga na bachrétien mosusu na bamisusu eza nini ange azali na rasi na ye esprit oyo tolobaka baesprit bajini biso na kota religion na biso balobaka jini azali muluku jini azali muhuku mpe azali oyo aza tambola lokola bajésus bazalaki okomprendre oyo jésus abanda kotambola na jésus mpe nde azalaki esprit okomprendre sikoyo na baesprit wana na kosenga na nzambe na mawa na ye po bayaka kaka mpona koede biso okomprendre bayaka teke mpo ke nga akoma neti oyokaka maître moko alobaki nga namelaka chimoki mpona makambo nanga kosaka noze na ye okomprendre makambo na ye
pour esprit et sengaka ke tango yoza tango yo kota na nzoto no fa adapter eloko yozalaka fa 3 to fa 2 vraiment oui to continuer ce que le solo pasteur amo ya pasteur yo ka cité tango zu journée na ye obalisi yango na makambo wana na peso esprit esprit wana ye ndenge za bongo asoka moni ki ye moko na bando sela mo mabe ye wana ngada na tika kiyo soki pe ano sala mona nzela ya nzambe kana nkembo po ezaki mutu msako yana problème apesa gizo nzambe na mawana wene pesa kinga nzela na kuta na shi wana apesa kinga esprit oyeki akokenda fasita okota na mutema wana ya mutu wana et traité problème yo eza akolongola ngo po eza po nyoka koloba na nzambe monene o comprendre docteur ya molimo yo pesa esprit ana ko ya ata na force ya kolongola maladie wana tango suka moni ke ayepe ye kote son escroc ya ki pasteur akoya na mwana mwa mukebo ya lati esprit na yiwa na kocha ona nzota mwana na oh nyoso ye azo raisonner na mutima ya mwana na ro mwana na ko bano finga ba ko ba bibi koko nduki koko ncho mama ncho eza na moye ti mwana na okozonga be mwana botuni na ndako yo makamuni lo ba yakuna na lo kini yemba ki kohono yemo ko mi yeba ngote seka o lati se jini wana po jini o ngana opesa so na bindi na lati sa yo mona yo pasteur wana ko ya a mi yeba na oti Mimo pasteur comme inconscient. Ah inconscient, on va dans téléphone pour comprendre que ça na msu na rotani. Mais libre mo. Tout le phénomène moi les cas pasteur dans na mouchoir mutu mso azwa pupuli bo mfe bambie na mabele. Ah, eza na ngaka loko yo. Ezo anaona mutu. Na mutu nyoso. Okoma siko yeta kuna asada ako da ibiki clé wana pour pasteur wa mouchoir mse zaiki bapesa ke clé pour ça la photo ni sango 3 fois 4. Siko yeba biso ngana wa yeso ke clé wana moni clé wana fo benga e boye siko clé wana yango siko za la kabia na pasteur kwa ni akomibomba mayemoko clé wana wa yeso mata soki na nemoko te ya yeba mo kwa ya yemoko tama no concentré ne yango na oza na valeur ya kotinda ya dominer mwana wana ya muke mwana na komolo ba bilobela o kaka pasteur wa kizo na mutema ya mwana na aloba bino bolibi oui mwana bade koloba bima solo normal lokuta vraiment toko le kana ba témoignage maître Juma peut c'est quelques témoignages baka oyela yo oyebi osunga bundenge batu ba betelo li solo ke ngana yaka na pasi bo le loko bo nete soko zana quelques témoignages c'est belé moi mi balé ko mi balé zali nazana témoignage moko bon muto olanda biso ya mso ayebi ngo yemo da confirmer na kenda ikokuta na mwana moka bela liboma vous comprenez o na mona ona ya grave ya mwana abela ki liboma abana komiye bati batu ba ya pana bango soki ki ayaki pona osalisa ye fu alandi ba mabanga alanda ye vous comprenez jour ba bonga na manaye ko traiter mutu moko pembe na bango mbaso tango ba ye ko benga ba musulman mo ba yaki ba taxer ba mo lokola $250 500 000 francs. À part ma condition biloko basengaki. Maman na tali na kana ya za ne lokote. Yemo na no te ka zo simbati. Abike papa na mona ki yo mutanda o traité yo Juma. Bo bengela nga Juma. Bake ba yo benganga na kenda kuna na butu. Mwana wana agangela ka batu nyoso tanga moninga kimia. Pa bike esprit ya zalaki nango na nga o angeleki. Potonga so benga na likamunete ya ilmu na yaka na opetete. Funa mi bongama. Bo yozo ya na mwana msusu na beta ngo dada batu ba mingi ba bi ilmu te ba mingi ba chrétien ba paye ilmu ezalo kola ilmu eza connaissance vous comprenez la connaissance ana sko na mo ba mettre de na arabe eza connaissance sko na mo ne to komo lobela na ba mettre to za ne ba mala ne ba yoka ka ne na yoka eza kwa muto a pratiquer la spiritualité vous comprenez azana connaissance mo ya likolo komba ndingi ya mwana biso ndingi kuma olubama sikutana komi kuna mwana wana aloba te lugo mwa wati ampisi na senga mama wana eloko te nzambe likolo ya mona nga eloko liboso na senga ye izalaka ka maya canadienne na tuni mungu eza abi wi mungu eza papa po aidaki mundo aye na différence ya bato bayaka différence ezali sima nango nazwa kaka maya na sengi na pouvoir nzambe oyo apesanga na nguya na lobi nzambe na kanga kaka mitamu moko bana kangi kaka mina lali nzala na vani nzala journée na milima ete na sala baswada kapuna yo na pouvoir ya mayo mwana azozonga kini premier jour na bamai na misu ba aganga kweya omwe biloko ba pasteur basala ya mwana akuya pouf tanga kwei
ceux qui bazana bezo ba mona be preuve na roti ngana okete na tika na tindi ba mona o ba bazana bezo ba yeba makamana na tindi ba mona famille ba kobeta lisolo wana vous comprenez akoi na yo comprendre ce que esprit ya zana ngo na o ndenge na yaki po benga na eza na efficacité fona changer loko simanaye na siba mwende sa boy bazaki na butu so na butu ba ganga ba yeko zwa ngaya boy boy akomo beta ba makofi bisika mo ndo mona bis esprit na siba mwende lelo a mona ne lote ka eloko an esprit na ezali bo pesa nga 10 000 francs $5 10 000 francs na 10 000 francs na sombi bya biloko o na saela kandambu pona mona kike na aider bango na ya na oteke na kibombongo na kibo la richakaka na zui parfait na ngai moko na somba ki amsu ya moto mususu na ntikala ki na kina na pomper fi wana lelo azonga bien normal ya mibale na yeko kuta na mama lokole vimba vous comprenez lokole vimba nzoto mobimba lokole vimba ma boiti awo mama wana nasinga kai kaka soso moko wana ezalaki nini namonaki da mama na ye moko na azalaki na masumu na comportement masolo ndenge amemelenga po nzambe azali nzambe alingaka osala geste na signe neti okokosaki soso wana na mawa nzambe ayokila ye mawa nde esika mama nazonga eza ebele na famille mtakufa te po biso toyebi soki so makambo na bino ezala soki opesi soso mona nganda kufi soso soso oyo ebomaka motu bakoma opesa soso ya condition yelanga soso ya mwendo azala boye mobali po ngana kotika osenga motu soso po esprit makila azala makila oyo eza ya nyama Ibrahim asengaki pe alingaki agoroge mwana na mawa nzambe abiki egoroge nyama ya mwana. Vous comprenez? Abraham. Tango agoroge yo monaki mwana na anakufaki akufelaki ezalaki kaka sinyo ezalaki eza lokola mbeka moko boyi akufaki te po nzambe apermetaki te akufa kasi wana bezaka moni kondima na yo tika esika togorojaka nga soki na ogoroje soso yo ozala wana malobo nga na tokoloba ezalaka toloba komwa nzambe akeye likolo na se toloba te kombo ya nani ya te mutu mpe akokino avala la asambeli te po asenga masumu so abomine soso esili nango po elobi elimbisi masumu na ye omonaki na masumu botango togoroje soso ngo togoroje ka tokati bongo tonde tolia na ndako tokosenga na bolimbisi tosengi bolimbisi epai ya nzambe elimbisa masumu na biso na mabe oyo tosalaki opesa biso ouverture po esala boye tobomeli soso bien pesa biso esprit oyo ekozala efficace na likambo oyo tozosalela spiritualité on peut parce que impact soso ezani nzambe eza soso ya nzambe akozwa yango bien ke na oka bongo eza kaka sini mpo makila na etanga elakisaki eza lokwa impact moko tosini na nzambe okomprendre eza impact nzambe mpo soki yo ndenge toyokaka na bakala nde na banoyoka ndenge ezalaka soki yo mwasi na mobali bokatani sini mo ekotebolanda na yango soki tosini impact tobi nzambe tosini impact epa na yo limbisa biso tokozongela susu eloko wana te mais wana na islam eza bon siko pa baeza banda yesu akufa na ekulusi makila yesu siko esomba makambo nyonso wana pa bakretien te wana olingo kotanga siko de bazana yesu siko eloko moko nzela te yesu asalaki nini yesu babomaki ye na ekulusu makila na etangaki mpona kosomba basacrifice wana mpo kanda ya nzambe nzela na peso kapesa suka bolifelo ezala te lifelo ezali bosiko bakretien bakota te chrétien bakota bamusulman bakota nga kuna yebi jésus akufa te jésus akufa te oui akufa maseke babetaki basete te mpo na nga naboyi ke ekota deba na bapasteur nazoloba mpo na pasteur eleka siko ndeni yesu akufa te eleka nzamba monene topesaka émission nzamba monene okombwani nzamba monene aza na faso ya kolongola motindambi na ye okombwani mpo bosala ye mabe oyo teke ekanamaki bino bosala okombwani nzambe alongola yesu ndeni mpo basali mabe wana te wana siku wana shu toyo asala tobeta masolo mosusu ya islami toloba na makambo ya spiritualité ça va tellement
au moni et comme le va double émission Double hein émission. ça va nazongi na caron na spiritualité ba témoignage au pesi toyoki maître ya motoko tasuna muzindo batu bazo lando bazapi na poste ya numéro ya contact bakoki ko rejoindre ndenge nini yo pesa biso ba adresse oyo batu bakoki ko mona yo facilement soki bazana bosenga nawo te pona kozwanga naza na numéro moko kaka na sitelaka ya WhatsApp izali 084 050 788 vraiment donc pour nous kozwa ah oui plus 243 plus 243 84 050 788 na WhatsApp na Facebook na koma Juma Bijudor Juma Ilu Bijudor Ilu anaza mo oza ba angelo ba to ba lelo maître Juma mingi bazo lukao ba artiste banani bazo luko pona succès biso to yebi succès za la sacrifice au sala makamona ndeni soki ndeti par exemple lelo likamo wesengi sacrifice muta batu pa ki ya zongi boyo mili mwana o gera monde neti sacrifice ya moto bon ngana yebi te sacrifice biso to yebi ke ba succès banini esenga ka sacrifice pona ba chrétien fo ko sambela ka mingi ba carême banini ko na ndenge na yo ndulemani moko boya mukili moko boye omoni mboka na biso to bosala na biso peke nzamba tombola mutu ye moko o comprendre vraiment so yo komika na moto to vana boye so yo komika na mbongo balbaka okoma la kisi vraiment ndani nzambe pe atombola mutu ye moko neti ba magamba sacrifice na magamba ba o wana sacrifice za raté existe raté na magamba musique ndenge balbaka ki aleki mutu aleki mona aleki ni te iza ili mu ngana zanango bato ngana salaka to salaka eloko te ke photo lia mutu moko boye koko moko boye nani moko boye rien kaka nzambe ye moko tombola ka mutu alongola ki Jonas na libumu ya mbisi atombola ki likolo akoko tombola pe yo mutu lokola étoile yo ezopela na molili o comprendre atomo atio étoile na molili to zebele étoile moko etemi likolo biso to basani ezaka bongo nzambe mwana ba capacité apesa esprit yo otamwana ngo zieba ndeke eza eloko ezingaka ndenge na ofiva boye funa zala ke esprit nange lingaka na vivre kana parfait pour zala kana efficace parfois neza lokola moni sume yanso akoti na mai akitaka na batuki na bangwana ya gaz na monoko et parfois na ntungana ndenge banoko aider esprit na yo à vivre ka yo moko pe na foza la po vani banyo sala ke nzambe na mawana yo pesa esprit na ngai oyo aza na efficace aza na ouverture et net sacrifice pe oui ezalaka sacrifice muso chini muso singa ka po aza na efficace ni omelaka ba maki omela maki yemi be soze yaze po yo moko no énergie na yo ni yango bano aider boso za mtankele o boso ko eza pe okoza pe obliaka muso atina ka oliaka no bitabe si on comprendre bien ce qui m'outoyait pas par exemple kolukelo comment on peut ces esprits à comme le roi mi balé azo laisser esprit yemo pas zolia oh bon esprit na no selo makamneni oyo za na besoin ah bon donc on peut baxer le roi charge n'a pas sa Congo et notre charge esprit na laisse eh etika na esprit wana moni makambo moya otanga ba kombo ya batu ezati eza pasi amona ngondo publier na publier ya sala ka copy ngona ngai po amona ba misu ba okanza ngo wa kisi kaza kisi te eza le mana bobangi nzambe nda apesa nga maele wana eza ngana mona ngo kwa la dona nga pona bana ko sala ngo ava ko na tam vraiment maître tokomi musika ba o bazolanda biso maître ko banda ko leka vraiment mingi pona ko pesa biso oyo ya yebi ko talisa biso na émission ami balé toleka pour na débat au Italie spiritualité christianisme na religion o ya zali pour na lelo to pourrait ko ko tanto pour to ya kika koyeba nini o ya salaka domaine nezo tambola ni maître Juma na yebi ete ozangi moko mi balini sa to ko ko pesa mbote o pesa ba mbote ndenge ngape nazolinga na pesa mbote pour ya mama Jeannette naza vraiment pressé salango mbambo merci mbote eza nango kasi na kukuba na pesa na mbote na mama abokola ngana na ndako mama Noela na bébé Ramada na bébé Ibrahim wana ndi ba famille na ngana ndi osa ndako ya liboso na ko pesa architecte Maître Clemis mwana mongala
Oranjo. Owanjo. Amayele. Maître Clems Owanjo. Amayele. Pesi mote. Bimuta makambu. Pesa susu maître na ngai. Aza papa na ngai aza na makambo spiritualité kasi aza papa na ngai atamusanga pesa nga mayele makasi po abane ko luba na ngaki jima vipo na changer vifo za la boye. Ya aza na makambo spiritualité aza maître. Maître avocat, maître Loulou. Vraiment. Abosani yote maître Dilu. Nazala kaka bonne care pour na yo père na ngai. Na yo bosa na lisusu te. Papa na ngai. Papa André Kumbo. Wana mon papa tango nyonso nazalaka pene na ye aza papa na nga vraiment edaka nga na makambo mosusu. Na ye kopesa lisusu masa na ngai Mohamed Kevin Ntimba bambote na pesi susu maître Soule Kennedy mbote na ye kopesa lisusu kubosana te bandeko ya libanda bandeko oyo batalaka mingi YouTube bandeko ya Europe Belgique surtout po oyo baza ebele na Kinshasa na komelaka bango pasi na Angola na baki papa na Angola na baki maître na ngai LK7 na Afrique du Sud na baki na pesi mbote na ngai pa Archipap na pesi mbote vraiment papa na ngai Antonio na Brésil Bambote komi merci okopesa biso pe lisusu chaîne mwangonga pesa biso pe topesa bambote na ba o bazolanda biso vraiment maître Owanjo l'architecte tozongeli bambote vraiment de la part ya maître Bijoudor bambote na ngai komi olobaki na bwako na mongongo na ngai ya mawa na bwaki yo vraiment sali bien balobi libanga eza signe ya considération soki mutu abwaki oseka alingaka yo po toyebani na bato ebele se topesi bino barépertoire na biso ya batelefone bokogere yango te momoi komi biso oyo tobwaki mwa 5-4 seke tolingaka bino vraiment eza teke soki tobwakaka bino eza teke po tobangaka nde bino te tobangaka nde bino te tolingaka nde bino makasi nde naomona nde nalingaka ekachaka nde nalingaka maître Bijoudor nde nalingaka mama Jeannette vraiment so nakomi na makambo oyo vraiment epesaka pasi lobango mbango mponga na pesi susu leader du temps Patrick Bekam vraiment lady maître na pesi filendière na biki bozonga lelo bon retour nzeleza malamu mais namoni na pesi mutuno yam ya dada les génies obosani na pesi bino mbote vraiment merci ngongeza ngonga na bosani te libota nyonso boza libanda na bosani te mama Jeannette vraiment mama spiritus mada mama Jeannette miso toza wana Dani Chituka enda filmer a filmer émission oyo tuna nga Chituka zala nani lelo ene toza na sima caméra maître Kachaka na bosani te maman Monique vraiment na okoka na ngo bwaka bato ebele te vraiment po soki babwaki yo c'est de considération donc bato nga na oconsidérer mikolo vraiment onga na comprendre ke na mokili oyo balinganga eza bango sans oublier papa na mama po bango ekataka te po bosabone massivement babone na biso nga kobosana bwaka bino te po esala pasi vraiment bana kini bana poto napesi bambote oyo napesi te yaka likambo ya considération epesaka pasi